Matondo mingi na bazali wana liboso ya baitando na bango to pe liboso ya ba téléphone na bango pona kolandaka biso matondo mingi na ba abonné ya ici télévision et ba o ba pesa biso toujours confiance ya kozala wana kotala biso to biso na bino tozali wana ngomba ya République démocratique du Congo et siko wapi et basango zali mo akilikili basango zali mo ndengene kaka la plateau to tsika ko la kabino ko ebisa bino makamuni ya koleka na ngomba ya République démocratique du Congo lelo to yambeli bino ba bengi ndeko na biso Claude Molisho oyo ngai na bino to bibie et dans un côté la plateau na ngana na ba bengi Rachel Chako. Quand je parle de Rachel Chako na ko mona corrector news et on a senga na bino so s'abonner na ici télévision ko bossa na te ko s'abonner pe et na corrector news TV mingi bozali wana toyebi ke baactualité ezali ebele lelo tokomela kobeta mwa site tope kolobela kosala mwa analyse sur rejet ya liberté provisoire ya ba bengi le directeur Vital Kamerhe wazali na boloko ngana mioto yebi to ko comme lobela na plainte ya le président honoraire Joseph Kabila Kabange o ba porter plainte et pas na ngana tebi o pa ya Moyimboka évêque Pascal Mukuna et to ko lobela pe bongo mo makama mike tebi ke malgré Covid ezali ko beta biso baka ezali ko mata ezali ko senga na bato ezali ko tala biso ba se protéger toujours na kolata masque na ba côté ko se désinfecter pe ko sokola kama beaucoup yango wana tokina koloba kopesa pe mbote na wa bien invité na biso bonjour Claude Molisho on a lobby mbote là on a invité na ngai Claude Molisho mbote na yo mbote mama journaliste mbote santé kitoko na ngoli nzambe toza kobika pesi pe bato ba landa biso mbote na mukili mobimba. Merci de l'invitation, Nabino. Merci beaucoup. Je sais que Moussa Mbote na yokuna. Mbote na Rachel la caramel toujours belle malgré Covid En parlant de Covid-19, Bandeko Balandi, Claude Molisho, lelo oyo to commune à 1127 cas na Mboka na biso République démocratique du Congo. Cette province touchée ni nous ko lo bapenza la Mboka na biso parce que to éviter lelo baka ya ba mort ko bakisa pourtant baka ba guérir ali boli ba ko kande ko bikisa ba tout to ndeni mutune za na tina nango mama journaliste parce que toza komona que bato bazo kufa même si rythme ba we za mwa muke ne biso to mituna pona nini schéma o baza ko appliquer pona ko bikisa bato baza ko bika ba pesa bato baza ko kufa voilà. Qu'est-ce qui manque? Parce que balobi non baza ko soigner bato bon baza ko bika bon appliquer même schéma na ba baza ko bela pour balobi que Covid-19 se manifeste à 3 stades ou ba ya tout vraiment à un stade un peu avancé nde ba kufaka bon naza munganga te mais par simple logique nabi bazo kaka mino ba pesa ka bato baza ko bika ba pesa pe bato baza ko bela et ya wana saluer vraiment initiative ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi et to moni kayambi Dr Jérôme Munyangi oyo azana produit na ye pona ko bikisa baimboka na bokonoto ya nango coronavirus pour ba recherche na ya ba recherche na ya bi appuyer ba recherche na niveau Congo parce que produit na wana e bikisi batu ezana Madagascar ezana minikili mususu au moni que président ya Guinée équatoriale atindi jet mobimba yoti na Madagascar pona ba produit wana pour ya ko bikisa batu na mboka na ye c'est-à-dire que vraiment ba congolais bazana mayele tokozela kaka aux États-Unis te aux Europe te oya ko bikisa batu ba chercher bazali donc la premier ministre chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Mayamba qui peut ba chercher congolais pona koyeba ndenge nini ba ko réfléchir pona ko pesa schéma moko parce que eloko eza ko bloquer biso soko na ki président ya Madagascar alobaki to ko kozela kana eloko ita États-Unis kandiza ya malamu ko bikisa batu c'est ça touti wapi bakoko na biso bakoko na biso bandeko kubika na banzete na bokoko bayebaki o chloroquine te bayebaki o kasi bakotikela pe bango bakotikela bango te ba musu bayiko biso keno ketch oyo batu ba melakango pona hémorroïde pona baso banyama so ebikisa pe pona coronavirus na ebite na munganga te mais tozo koyoka mais ba chercher congolais bazali boy mael mutu lokola bantangu pesa asali kisi oyo ndimama na Congo ndimama mukili mobimba manalaria oyo soko omeli yango ata mwasi aza na zemi eza na effet secondaire te ko komela kisi wana abiki malamu mais
azana produit assez à ça contre coronavirus bali ko yoka ete Vraiment. ba mususu balobi na comité de riposte on a biko soko ba nommer batu mususu ba Jérôme Munyangi ba ntango pesa bango ba ko démissionner et comme la de kambia cop maman journaliste ezaka nini vraiment o ekomaka ete boza na doute na bandeko ya bino ba Colombo ezali complexe ngala ndaki président Madagascar na RFI na PC longo ne sika zali na PCP Mbote. Et puis, on a salué le président de la République parce que Basolola qui est par vidéoconférence pour la Makambia qui il y a coronavirus. Le chercheur Jérôme Munyangi a comme na Congo. Chef de l'État pour financer, pour soutenir la recherche na monnaie que bandegrabis va Congolais va okufa mingi te na coronavirus. Toza siko na pas vers la guérison. Tous la kaka yote pas ba mindele te, ba mindele ba possibilité pe mingi. To moni ba tongi ba immeuble na Goma kuna pona Ebola. Pour louer ka mutuka mukolo moko 4000 $3000 pour louer mutuka parce que mbongo yuta bilibanda il faut ezonga pour isika uti tolobi non ba congolais baza batia mayele to ça la confiance na ba chercher na biso to ke liboso. Merci mon mboka José Moussa una banza ki ozali penza ko contredire ngai te malobala ngai to mona ki pe mokonza mboka ndenga sala ki rond tout ya kotala bongo ba hôpitaux pe asala ki inauguration ya SMK kasi bato ba bima o ba bikaki asenga ki ete ba bima ba style pe ko bima kasi baminganga bango bakolela balobi que la période ya Covid-19 ba maladie mingi penza bakoya te ezali kaka bato yo bazali koza prise en charge na hôpital pour la maladie ya coronavirus kasi mon solo ya kofuta bango ya lité to kaki mon mboka ministre ya santé alobi que a débloqué déjà mbongo soki 1 milliard de francs congolais oyo ya pesi bango kasi toki bato bakolela kaka ke bafuti bango te et puis bato balobi na mama yemko bazunde ba 5000 francs ya ba prime. yango ndeli comme toko tunaka wa ndiko ko mulisho et on makamon so ko salamaka boko mona te mbutu oyo parce que décoration ko mona dire ezala mbutu topé yango ko mona ka bato bazali mingi na doute eloko ya ko c'est ça au pesa ki biso mikolo seki et ko babakise biso mikolo mais na simako bakisa mikolo tango bakale to komi na 1000 ka 50 wana le bande ko Claude Mulisho bazali ko bika lolenge kani pona nini méthode moko te basala ki na bande ko bazali ko bika 50 lolenge kani mais bité ndeko Mulisho soko pe ko analyser loko nini esika wana mama omoni problème nyoso ki bozana likambo c'est question bo s'organiser Mzee Laurent Désiré Kabila lobaki organisez-vous omoni mais mokili bo baza ko zela kaka solution aux États-Unis et aux Europe non na ebisio na Afrique richesse mo kaka mindelo basala bakisi wana bautaka na bazwaka banzete ya utaka na bakongo c'est que ba minga ba ko na bango sa ko bikisa te to ba ko boya po ba ko za mosolo te non problème ezali peut-être pour na makoki mais minganga da ba infirmier mususu ba docteur ba médecin ba infirmier faut quand même ba futa bango malamu bazana ba risque ebele mama na ko soigner ba ta corona wana parce que c'est maladie contagieuse toyoki ke ba infirmier sur plus de 30 infirmiers baza atteint na covid pour na kozala au contact na ba malade donc bazana droit na bango ya kosenga bafuta bango ningi lobani ministre de la santé pe azala mutumoko azala na assurer suivi moko pona suivi ya malamu président de la république akozala partout la fois parce que son ministre azali wana akoki ko résoudre certains problèmes parce que azali membre ya gouvernement toyoka ki bato babimaki na ba hôpital mama yemo bamusu baza kozela kuna na ba hôpital ya matete ya limité partout babima po bamisaki bato pour na ko déjectionner ko désinfecter ko déjectionner pe ba hôpital mususu ba bazaki kwa ngapona ba opération ba mosolo ba botaki bazana moya ko bimate mais bato babimaki na mama bato babimaki ele ministre kaka bimi bato babimi ba balukela bango balubiki non ta mususu ba ko bloquer bango lisusu mais bato babimi e kamisaki bato ndenge ba malade ba bimi na hôpital mama gouvernement bisi biso OK na ba responsable hôpital ba loyiki il fallait ba signer mikanda ba yeba ndenge nini mosolo gouvernement ko pesa bango pour ba bimi donc toto on avait coronavirus yo biso passe mingi économie ezali par terre classe ezate commerce ezate ba mama bateka na zandu moya ko bika ezate ko bikisa le mabota bango ezate donc économie ezate par terre dollar et mati donc yango toza ko senga na président de la république non ezali 19000 oh là là pour somba dollar lelo et comme ba prix de 19000 donc d'ici là peut-être comme 20000 na 10 dollars alors to senga na mokonzi mboka vraiment likambo oyo ya kisi ya coronavirus azela kaka libanda te donc là si azu yango na maboko ye moko ba chercher wana bazana Congo a financer bango a talekia bango le sika moko ba kusaba recherche bango malamu peto boy tekene eza koma lokola ke non ndenge nini
na Congo bakoma kopesa bato kisi fulani OMS aye koboya bango kaka babandaka na OMS omoni ke bamindele babaye kokota na OMS abi te kisi wana tondimi yango te il faut ekotaka na bango kasi tolobela mpe bachinois biso tomelaka tangausi awa tangausi euti na OMS tangausi tomelaka mpona mokongo ya bilanga na biso moko tangausi eutaka na OMS te tomelaka tangausi awa tobikaka mpe na mikongo pasi donc tolingi vraiment chef de l'état likambo na afungola miso mpo mindele bakosi biso mpe mingi tokoza na complexe poko eloko euti epa mondele nde tondimaka yango kasi mindele yango mpe bayi toki ndumole bachinois bauti oya basi bachinois baaffiche collaboration moko malamu biso na bachinois biso tobiki kutukutu kala nyonso wana tu soki tokende pa bachinois ole okende pa bamindele oyo Europe wana mais tokomi musika parce que chinois azaka na pragmatisme soka ye akolakisa bino résultat mais oyo mindele ekoma non sala nano boye condition boye on a ko déficit yo avant de déficit yo d'abord qui ça non salaire ya bato commence salaire eza na ba condition ebele surtout lobi ba chinois baza condition te soki baye basalisi bino bakei na bango to saluer arrivé ba chinois bazai 12 o ba ko collaborer na comité ya repose mais to sengi to beti 7 mama po na likambo ya kisi ya biso ba congolais po essayer biksi bato musu na Afrique président de la République lokola sa bandi likambo na asukisa na nzela te bakata chloroquine soki oya musu sera obikisa malamu oya docteur Jérôme oya bantangu pesa pharmacie pendant to bikisa malamu mais to na chloroquine pour nani chloroquine to melango so malaria to melango banda bo mwana ti to koli mais bakisi ezali ba chercher baza ko bakisi kene na lemba bantangu pesa sali kisi moko boye asi a présenter yango mais balingi koyoka yete donc exact kobikisa bato na lemba zo soigner bato na sina moni kisi wana bakuba ngo mana covid bazo benga ngo mana covid na lemba kuna zo bikisa bato zo sala fièvre respiration za makasi omeli yango tongo midi pokwa paf le lendemain aboy abandi ko osala musala na imalamu bongo baninga biso basaki système oya kosala ka boye baninga biso basaki système ya Congo bololo wana na yebi nanu te mais ngana sengi na za koloba oyo ba chercher na biso baza ko découvrir voilà kisi oya docteur Munyangi Jérôme ebikisi na Madagascar ebikisi na Guinée équatoriale na Sénégal baza ko melango ba pays musu baza ko commander yango pona biso congolais wana za congolais za malgache za congolais heureusement président Félix Tshisekedi a comprendre yango abengisi ye po bande ko compliqué ye mais ya za déjà na Congo bayambaki na mokonzi ya mboka bas esuka na nzela te parce que congolais coronavirus bengisi bobo na biso économie ko par terre mbongo circuler te bato baza kolia te économie comme par terre mon mboka Claude Bonicho Jocelyne Moussaou to qui n'est pas ngambo politique to qui politique ko barder pena makasi to ndaki procès mon mboka Vital Kamerhe Claude Bonicho banza payer pour ndaki yango en direct parce que total qui on peut dans la chaîne nationale de lengeni ba l'hôpital musu balobi mon mboka joka pa mkonza mboka zaki na moi contribution na maloba na ye pas ya lobby qui azali directeur cabinet pas ya pa le coordonnateur et pas ya pa lobby peut que aibi mon mboka Jamal te to éviter analyse ni ko ça voilà nde tokamwaki ndenge nini abi ayebi Jamal te mais il faut toyeba vraiment que état de droit ezaka facilité démocratie ya facile mama eza facilité démocratie omoni mindele babandaki démocratie démocratie oyo tolobaka toza koimite yango mpa bamindele lelo mindele bakomi na dérapage lelo tokomona na poto mutu ye mwasi na mwasi bakomi kobalana mobali na mobali bakomi kobalana mwasi akoki bala mbwana ye atie na ndako abio mbwana komi mobali na ngai l'état pe apesi mikanda démocratie yango na pour liberté balobi liberté biso tokoki kokoma na niveau wana te biso tolobi la démocratie ya biso eza na ba valeur africaine to contextualiser yango procès oyo nga aza personnellement aza très satisfait na procès ya mwana mboka Vital Kamerhe parce que l'air biso tomandaki ko dénoncer ba malversation financière ba décaissement ya mbongo ba contrat de gré à gré o basalaki na programme d'urgence à 100 jours attends tout le monde va dire que nous l'avons sauté. Ah bon? Oui, nous avons parmi les bâtiments les bosso va dénoncer parce que le programme va lancer le 2 mars 2019 na place échangeur à limité. Les vendeurs de décaisser on a tali document là-bas on a bon réseau côté ma bien là-bas. En tout cas. To dénoncer yango. Ba toi mon lit choisa Claude mon lit choisa contre chef de l'état, aza contre le développement mboka. Ba nga bon ça va na baso de mutombo. Ba nga bon na bi non. Si vous avez un d'abord, il faut prévu le budget. Programme d'urgence à ça, même pas prévu le budget. Il fallait attendre le nouveau gouvernement. Tout le monde attendre le gouvernement, c'est que c'est tout le monde qui maman, parce que le gouvernement est démissionnaire.
Assemblée nationale mosusu ebandeki déjà. On ne peut pas laisser quand même le pays comme ça. Non, maman, mibeko il faut que tout ça yango. Nalobi démocratie. Nalobi démocratie ezaka passe. Démocratie ezaka passe koleka dictature. Ceux qui paient gouvernement ou pour être ebima. Les allez kaka kokoso ya coalition et les cas qui entre cash na FCC. Bino bandeko. Bozaki na ngambo parce que Claude Monisho tout ko vanda bato ko ba casquette na te. Claude Monisho. Nga naza kabiliste. Na mi bomba kate. Naza proche à Joseph Kabila Kabanga. Décoration. Na yebi ko rappeler. C'est un vrai kabiliste. Naza kabiliste na wanga na kate. Po boto ki maloba bino ka boba ki ezali ki nango na urgence. Non, maman. Na bi démocratie ezali passe ko le dictature. Na lobaki yango. Soki tondimi démocratie, toto sa mibe ka démocratie. Gouvernement Chiba les acquis démissionnaires. Assemblée nationale il fallait Assemblée on a investi nouveau gouvernement. Voilà. Premier ministre va nommer qui est le 20 mai 2019. Depuis va lancer le programme le 2 mars. Donc, Ata est 7 mois, Ata est 8 mois, c'est là que le gouvernement est sika. Et puis, il y a qui prévu la budget. Président de la République. Non. Kosa les akaka 5 jours ce sont des moutons beauté. Kosa la mais c'est comment moi mboka Claude Monisho to n'est pas to que pas. Claude nani 100 jours mon konza mboka ezala ki kaka na kata ya misala ya banzela te. C'est ça. Mais ezala qui prévu na budget à l'état. Il y a 2019. Mais ngala lobby, on ezala qui prévu na budget à l'état. Mbongo ezalaki ba finga ka Joseph Kabila Kabanga tongo mini poka Joseph Kabila Kabanga atiki plus de 1,5 milliard na banque centrale na mbongo na basali nango exécution programme à 100 jours to lobi boye démocratie zo senga ke soko lobi toutes les dispositions antérieures c'est-à-dire gouvernement est tombé c'est là gouvernement sika po aussi on nommé premier ministre c'est là mais to moni ndeko Kamere a nommé Kutuna comité a suivi le 13 juin. Oui, maman Jocelyne. Il faut qu'il y ait zéla, si ma mikolo. Mais beaucoup de gens qui sont dans l'élection. Mon beau président qui est dans la kitchen, il y a 5 ans. C'est ça. Tant que vous avez colobabo, il n'a rien qui n'est pas mbutu mbutu na kotala ka lolé. Évaluation il n'a ni maman ça mon ami. Il n'a qui est comme l'ongati. À mon qui était atie musani ane atie misala ne œuvre. Comme ça tout banda misala. Maman, d'abord tu le dis sur le plan principe. Et là que ça pris budget à l'état te soko sali yango et ça le détournement. Au bout qui m'ébèque. Pour budget, les alliés tableau. Tableau, il y a budget dans le tableau et ça indiqué et si kayo kokeni. C'est ça. Comment se fait-il que le gouvernement aux alliés démissionnaires aux actes traités nango. Dédé, comment se fait-il que yo a directeur des cabinets chef de l'État. Aux actes instruire gouverneur de la Banque centrale Abi Misambong, aux actes instruire ministre de la Finance qui est démissionnaire. Abi Sambong. Et ça qu'on violait mais bien. Il y a une démocratie ça passe pour les dictatures. Tu vois que moi mbutu mbutu maki kuna entre moi na mboka Vital Kamerhe na oyabino moi na mboka Sele Languli. Ezala ki problème. Non, wana ezala ki leur gouvernement sikoyo, il y a premier ministre Sylvestre Ilunga ka gouvernement libosia, il y a président Félix Tshisekedi ezali investi. Ezali investi le 6 septembre 2019. Leur ba nommé gouvernement assemblée investi na assemblée nationale ba investir bango. Ne sikoyo Vital Kamerhe quand il y a mon lobby non, il faut programme il y a d'urgence à 100 jours et ça la endossé par gouvernement il y a sikeye. Mais il y a aussi Salim Beba. Vous dites que c'est quoi pas la bateau mususu bozoba. Yango mona mboka celle ya la gouvernement ministre de la finance a dit ah. Tala na mbongo ici bima yango yo. Totala no misala nini esali na mbongo ibimi par rapport na misala etikali il fallait to bimisa mbongo. AMC chef de l'état wana. Azaki na raison ya koloba. Parce que mbongo l'État a débloqué mbongo mususu. Et ça quand l'État qu'est-ce que l'État kaka moko na ya nani ya Banque centrale du Congo. Ba bimi mbongo et sali misala te. Il faut quand même tout na. Ndenge ni mbongo bimi misala et salamité. Yango mona mboka c'est la goule ya lobaki non. Il faut appeler ça de la preuve. Ba tindi batu ba ke kotala yango ba bi non. Misala et salamaki réellement. Chef de l'État moko akitaki na terrain. Aye ko lobaki non. Atambolaki. Ba lobi non. Après le conseil des ministres, Aza satisfait. C'est là, la goule 40%. Il y a IDPS, notamment Kabunja, Kabundina, Augustin Kabunja, Bakita qui n'a terre, 35%. Les députés à Kinshasa fait Bakita qui n'a terre pour 30%. Il y a un constat, non? Ah, nous allons salamiter. Les alliés autour, il y a 45-40%. Donc, nous avons une appréciation. Mais, et là, tout le monde a dit que
blocage et salamaki po mbongo ebimiaki et salami salate mais yango bloqué mbongo yango non yango est justifié procès à lelo est-ce que procès à lelo za procès à lokuta te ba enquête préjudictionnaire o salamaki na partie à matete et la kisi que non mbongo l'état ba tiaki na mabenga bato et salami salate ba contrat de guerre à guerre na libanais on a zakpe na détention préventive lokola mona mboka Kamere bango so na kati yako donc Kamere pe atangi babi bazaki 9 personnes de coordination ba Nicolas Kazadi hier ça il communiqué les bossos le non il y a zaki na programme azaki na commission mais atusaki mbongo te mais akoloba ngo lipo bazuzi il faut aloba ngo lipo parce que batu nyonso yo Kamere atangi bango 9 nyonso na coordination il faut ba samba liboso bazuzi bako bengisa bango batamba po tozana démocratie maman to ba ko bomba te voilà na ndenge comment les camarades au Québec la sur les 25 ah déjà dossier ngo ba nimbutu ah baboyeli ça koloba a éviter tozonga na ndeko na ngamba ndeko jamalo za ko kamisa biso le ndeko jamala abungi jamais monoko lo pote c'est bungi na monoko donc OK ça libanais asali miko bena mboka même français ayebi français te bela ba pendant que mikanda nyo asinyaka yango na français so ba komela kae akoloba ngo na bazuzi vraiment siko yo komona likamango zo kokelulenge kan de 25 wana et puis tozonga totala kinga na yo na itando yike parce que zali moto la mingi totaki na itando yike baekotia ndeko na biso babengi na kombo ya Kasmir Eberand comme directeur de cabinet intérimaire maman et quand moi singai tout ça quand même intellectuel tout tanga na université maman non comment bakotia ndeko Kashmir Eberande Kolongele directeur de cabinet intérimaire sur base d'un petit communiqué pendant que moi na mboka Kamere azaki nommé na ordonnance présidentielle alors mituna tozoko mituna le 25 mai Kamere a se présenté comme directeur de cabinet ou soit comme ancien directeur de cabinet comme citoyen simple parce qu'il y a déjà un intérimaire qui est là pendant que Moussala l'intérim mais wana ndeko Kashmir Kolongela sala kango depuis toujours Kamere azali na anu avec la justice te kasi kuna pas ko ben c'est que capitaine pas ko ben c'est que non mais yepé Kolongele et Berande azali cité par Kamere que na kati ya exécution programme d'urgence yé pas na kati c'est ça lera ko kende ko samba kuna c'est-à-dire que bakotia intérimaire mususu lera ke ko samba yepé ya kolongwa non na droit le bakaboye ceux qui va nommer pour ordonnance présidentielle quand on dit toutes les dispositions antérieures sont abrogées ordonnance mususu ndé ko abroger ordonnance mususu ezali communiquer te ko abroger ordonnance yango trobi ki mwana mboka capitaine Kamere jusqu'à preuve du contraire jusqu'à lelo azaka directeur de cabinet chef de l'état pour confusion ekoti na communiquer autotangi na porte parole à président ya kotanga en date ya le 12 mai 2020 to kama so trobi non si c'est-à-dire ba révoquer Kamere ou ba longolaye a comme citoyen libre pour a kene ko samba mais pas signer ordonnance mususu mais mieux que sengel ndengwana oh et comme communiquer oh règlement intérieur à présidence ndengel sengel ndengwana est-ce que na kamwe lelo ne na ko ibake na présidence règlement intérieur ezala na ibaka te sur règlement intérieur na ya solo mama na yo kaka mama Jocelyne ba règlement ezanga kate na tango kamizala kate mama Jocelyne na yebi toujours que règlement intérieur ezaka kaka na Sénat ezaka na Assemblée nationale ba Assemblée provinciale mais la présidence c'est mbala liboso na yoka ke règlement intérieur des peut-être na ba raté depuis peut-être na ba raté peut-être les lois na koyeba mais sur le plan juridique ordonnance ndé ko révoquer ordonnance ya Kamere ordonnance no et révoquer Kamere ndé ko abroger ordonnance no maki Kamere communiquer ko abroger ordonnance c'est-à-dire que Kamere zaka directeur de cabinet chef de l'État a ko bénéficier ba droit na yé ba avantage nyo sona rana ya directeur de cabinet chef de l'État parce que communiquer le kolongola été moi mboka Claude Molisho likanisi ya komona lolenge nini ba boyeli lisusu pour une troisième fois une liberté provisoire ba kotaki na chambre de conseil et bimi et que ba boyeli lisusu et puis likanisi ya ko analyse on ko sala par rapport à mambo to kolobela ko sala ko tia kolongele directeur intérimaire et puis et bandaki nano avant la réseaux sociaux et sur qui là qui est déjà ba suspendre caméra et tout ça et tout et puis après 2 jours après kobima est-ce que zala qui déjà ma tangama qui déjà ou bien bon ordonnance tout le monde qui les réseaux sociaux ba bien zaki ya lokuta président na signé ordonnance mais te kolanda sikoyo na chaîne nationale porte-parole chef de l'État alors bis sur base de règlement intérieur pour na indisponibilité à caméra
allez ba nommer sikoyo ba nommer te ba désigner à titre intérimaire Kashmir Kolongele comme intérimaire directeur de cabinet intérimaire nga lobi vraiment ça crée un peu la confusion. Mboka la démocratie dans la mibeko nango Kamel a été nommé par ordonnance présidentielle, il faut ba décharger ba fonctionnaire directeur de cabinet par ordonnance présidentielle yango esengeli ndenge wana communiquer wana na éviter soki ekoki kolongola Kamel comme directeur de cabinet chef de l'état ba pumelier pour liberté provisoire 3 fois maman ezali bazuzi baza ko apprécier au moins la justice a appréciation ya ba juge intime conviction na bango nde apprécier ba moni que dossier autant mususu so batige réalité liberté provisoire akoki malokola Masaro neve na ye oyo aza pe impliqué na dossier na mais akima parce que likambo yo et puis abakaza intellectuel akoki mate maman ba intellectuel bakima kate l'air intellectuel okima ko yebisa ko nga intellectuel na kimi et quand ba français wanyo so na mitu za ko kanga mais Masaro azali neve ya Vital Kamerhe akima kinenge ni ba frontière za ko ba be akimi azali nenge toyokaki audio moko ba sola na ndeko ya IDPS wa benga ngo fils Mukoko que fils ba sola na fils Mukoko que Masaro esiko ozali soki na Gabon soki na Congo Brazza côté baza koyeba ke ozali batama kaka baza koluka yo ba beza lokuta fils Mukoko beza lokuta c'est-à-dire que Masaro azana Bumbu azana Kimbanseke azana Njili azana Gabon azana France et toi aza wapi mais Masaro toyebi ke Masaro baza kolukisa ye na bazuzi aza komona na te président na bino nani autorité morale na Joseph Kabila Kabanga azali na convocation les rais convoqué les présidents honoraires maman toi la démocratie toi la démocratie d'abord oyo muku na sali ezali coup d'épée dans l'eau donc sur le plan légal Joseph Kabila Kabanga le Raïs, que je salue en passant, bénéficie de la loi sur les anciens présidents de la République. Oh, bah député Bassignaki. Non, parce que c'est promulgué. Ils allaient loi déjà. Loi, c'est-à-dire que c'est pas promulgué. Préparer qui est hein? Donc, ils allaient coup d'épée dans l'eau. Et puis, 10 griefs, il y a ce mot qu'on a commis. Ils allaient à l'Okuta. Tant mon côté, ils allaient imputer à Joseph Kabila Kabanga. Mais les lots, et là, que fait aux autos, moi, je suis à Congo, moi, je suis à Mokili, Afrique. Il y a un monde mobimba, mon nudité à Mukuna. Il y a l'obé zali montage FCC Lukuta. Mais pourquoi il y a une caméra à Mukuna? Il y a une convocation. Il y a une image wana. Babale na makoloti na bajenuti na mutu na eba moni na sexe na monani. Te tozo ngana comme maman na constitution. Ya mutakala ko ya miloni. Donc mutu yo suda mona mukia moni sexe ya Mukuna. Mutakala Mukuna nini na binu na kati biso. Maman ezali infraction selon livre code pénal livre 2 ezali infraction. Mitala bataki mwana muke Joseph Kabila Kabanga nenga bomaki batwa bakufi na kombo na yetu Joseph Kabila Kabanga abomi ata mutu moko te. Na pesi exemple muke maman journaliste, maman Jocelyne. Tanga malamu. Lelo ndeko na biso munembo na semi. En tant que récidiviste, azonga ki sous deuxième fois autoproclamé comme président de la République na Kinshasa awa. Ils na mboka te na village te ou na STT ou awa na Kinshasa. Basa le côté. Et puis non. Otanga bango. Nani nazo ba ndikambo ya nani ya mwana nsemi. Après alobi soki boye ko kangaye ya kotita bilo bandika, banyoka, banzoi. Na moni ke gouvernement saki neti kobanga mwana nsemi. Suka na yokola ke basali acte d'arrestation. Mais avant que ça on a de xénophobie à cela qui na Congo central qui donc so za mu Congo te au fond na Congo central te atuni batu na yepo za ba pe ba milice na ye ba armée ba be ba makesa abi mutu yo so za mu Congo te bobi bisa na Congo central mais c'est les violations des lois graves c'est la rébellion mais to moni police ya kene kuna a essayé ko mater bango batu ba kufa ikuna okotia na mutu ya mwana mboka Félix Tshisekedi te bato ba kufa parce que c'est la même situation de balobi o Kabila non Kabila abomaki ata mutu moko te okotia ngona mutu ya Félix Tshisekedi pas police akende ko rétablir ordre na Congo central pour te mwana semi asala ki rébellion alinya benga na bato baza Congo te batika na Congo central et ça la vérité 11 défier wana nyonso vous devez reconnaître que si comme vous devez reprocher le président honoraire Joseph Kabila Kabanga maman Joseph Kabila Kabanga c'est un don de Dieu on nzamba atinaki na Congo pour Congo ke liboso ngana yebiso yango tala kaka ndenge Congo ezalaki l'air Kabila Kabanga a eu pouvoir le 26 janvier 2001 akutaki Congo ndenge nini tout ça ina kisha sawa plus que ça oh c'est ça Congo ezalaki budget ndenge nini ezalaki Congo ezalaki divisé budget ezalaki ndenge nini ba entreprise ezalaki ndenge nini to kutaki ko bien na pillage
Et puis armée, tu as dit que tu as armé, Joseph Kabila Kanga, nous sommes à Tomboli Yango, tu as vu Azama Belelo. Azama Belelo. Économie en Boko patapatene siko tout ça la minute deux ans maintenant mois sima na 2001 tant le président honoraire Joseph Kabila Kabanga compte d'abord compte à coûtera dollar que na Mboko na combien pour que d'écoute en 2001 na jour parce que remise de reprise dans Mboka Félix Antoine Tshisekedi ah wana Kinshasa le 24 janvier 2019 na Kinshasa dollar de na combien pour ça OK kuna musika tamso ko bossa na bakamusu mais yo ko ki mandeli solo dollar lelo et combien na combien non parce que les Joseph Kabila Kabanga bimi na pouvoir a pesi pouvoir na Félix Tshisekedi basali remise de reprise dollar ezali na combien lelo dès que tu ba na passe ya coronavirus to na ngo bato baza olia te dollar ekomi na combien bino bato FCC ne boko bloqué yango tozo koloba soki est bloqué bopesa petana na ya no la te biso tolobi ne Congolais alongola makanisi wana ya mabe. Si ça marche, c'est Fachi Béton. Si ça ne marche pas, c'est Kabila qui bloque. Non, c'est faux. Il faut tout l'ongola yango wana. Félix Antoine Tshisekedi azana bituma munene pona nzala libumba toza olia te. Il faut abaye bayango. Kabila za président de la République, Kabila si alobi na batu. Et président de la République aza obé moko Félix Tshisekedi. Ah ça la kebiso to lia 3 fois. Le état ba belge. Mais bi ketan batanga komo ya autorité morale na bango esaka bango. Kabila c'est un don de Dieu. Kabila. Yango na ko tobe motuna moko. Est-ce que koyeba soki mwa mboka ko ke nungu eza po été coalition ya cash na FCC ne ko kanga makambo belé évolution ya mboka o. Non, eza pe mentalité ya ba Congolais. On moni coalition oyo. Au moins une coalition, maman Jocelyne, maman Rachel, et ça le mec qui pour les beaux yeux des uns et des autres. Coalition est outil dans ponomi. Oh il y a le 30 décembre 2018. Biso nous tokende ko pona. Ngai na pona ki Joseph Emmanuel Ramadan Shadari kanina na ngai yo pe pona ki yo, ye pe pona ki yo ya ye. Toi démocratie. Et ça problème te. Mais tout le monde na bilembo va pesi biso ba résultat va pesi biso na CENI entériné par la Cour constitutionnelle ba lobby. C'est moi Mboka Félix Tshisekedi qui est proclamé président. Majorité parlementaire, ils allaient dans la FCC. Ah. Mais ils sont bloqués pendant ma soeur. Non, pas bloqué, ils allaient aussi dans le peuple. Peuple. Moi, je suis babile to bandela, ba bande, ba dissoudre le parlement. Maman Rachel. Dans le bas qui a que démocratie, c'est-à-dire pas sur la dictature. Tout ça démocratie. Attends, ça défavorable pour nayo to ça yango. Parce que ça non, so ça défavorable na to ça te. So ça favorable na OK, on se peli. Non. Démocratie, c'est démocratie to ça yango. Obi que soki to bito soki na kala malobolo bi bande ko bakolanda biso obasi aussi place moko sote awa. To lobi que mona mboka Joseph Kabila Kambanga batikeli penza convocation. Pe na convocation yo lobi obi, ils a déjà moi mibe comment basi ba longisa yango, basi ba bombisa yango bongisa ba protéger ancien président Mboka. Au moins il kambo les ali pende so ba ko protéger ancien président parce que ba même président à cause là irréprochable. Ce qui va protéger c'est-à-dire on sous-entend que le président est irréprochable. Mais moi Mboka Joseph Kabila Kambanga, il n'est pas irréprochable. Il est irréprochable dans plusieurs choses. Maman nangai. Tozali awa, yembo président Félix Tshisekedi alobaki on a un dossier qui n'est ko funda. Mais mibeko ya mboka ezali. Dans le bas qui a démocratie ezali pas si démocratie toto saka mibeko, la démocratie toto saka mibeko. Attends, le président de la République, on est obligé de respecter Mibeko. Attends, on sentinelle, on a sentinelle, Mibeko, on a tangai, on a droit. Donc, démocratie, ça passe avec la dictature. Donc, Joseph Kabanga, il a besoin de convocation qui est comparée. Non. On peut aller pour protéger l'ancien président. Attends, Félix Tshisekedi, il est qui a l'ongole qui est comme ancien président. Loi wana, a bénéficié de la loi. Non. Oh, il y a Sima. Naye ako bénéficier la loi. Te bande ko ba ko landa biso je sais musa fenge ba yeba penza ya solo. Ndenge to biboy. Awa mukuna. To ki bongo la même ndelo bio azan pa mamutu. Ah yo lobio atie motonga na kati ya ma iloke kolimo. To lo bakino convocation oyo mwana mboka avec pasteur mukuna kenen ko tikela contre président national autorité morale la bino et kena mai. Maman Rachel, maman Jocelyne. Bino moko bomoni ke mukuna zana acharnement sur Joseph Kabila notre leader. Parce que batuna qui est motuna. D'abord ba image yo ezali wana ezali yote abio ezali montage. Tika moka mamutakala mukuna. Non, nazo kene moko. Kasi ba bizani bi moko sala moti. Ndenge nini batuna lisusu. Est-ce que nani na éveil patriotique. Éveil patriotique na yo wana. Pour nini olobaka makambia fatite na mbongo yo programme à 100 jours eza kolimwa boye mbongo na programme à 100 jours eza kolimwa olobaka ngote habité. Pour un problème ezate. C'est Kabila qui a détruit le pays. Donc, au moment où a une intention mabé. Parce que tout le monde que Kabila, après remise de reprise, tu vas écouter qu'il va détourner le pays. Procès peut aller, ils ont un procès à caméra et consort.
bato wana baza ya FCC oyo babenga ye nani oyo Muindo Jano Muindo qui est chargé import et export na président de la République lelo aza mutu ya FCC ou bien mutu ya PPRD Kamere aza mutu ya PPRD oyo FCC oyo libanais oyo azobaki ayebi français te ayebaka soki arabe Jamal aza mutu ya FCC donc eza lokuta acharnement mukuna wana kuta biso bakabiliste tokotika ye te soki alingi atumbula Kabila akokuta nde biso ndenge maweja limbisa ngai Joseph Musa limbisa ngai en tout cas likambo oyo mwana mboka Joseph Kabila Kabange pardon ezali pe motuya ndenge na yeba lisusu boye awa bino bolo biso ki totuni likambo et convocation ya plainte ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange okoloba kama mutakala ya mukuna toki ne pe pa tozongi pa bata mutakala ya mukuna bala bezali ni montage ya FCC mwana mwasi wana zakia kobata malelo tomoni maloba oyo mwana mwasi na koloba miko elika ya télé 50 Mama Rachel na kati ya masolo Tokyo Rosikiwa Bourgmestre ya commune ya Kinshasa toki kuna o nani kaka FCC Mama Rachel et puis journaliste interviewé journaliste ya Mama Rachel Mama Justine mais oyo akende funa mukuna n'est pas bazuzi exam tu FCC Mimi Chibola wana po aneo za na ya ba Mimi tozaki na Mimi tozaki na sima na bato ba ko tozaki na Mimi oyo ya Congo Central Mimi Muita oyo asali scandale na gouvernement provincial ya Congo Central ici na noté Mimi musuza ya ko bima Chibola siko yena mukuna l'image ezali na ba génie amuku na makolo na babale image balé bana makolo ti elongi na ina montre à l'attaque muku na kuanga fia na lobalia mais on compte monde atinda ngi est-ce que Mimi Chibola azam tu FCC azam tu PPRD aza kabiliste lokola ngai c'est pas beaucoup na ko taki aza na ye citoyenne congolaise nalobi lokuta wana Mama Rachel eza lokuta ya so pena lokuta eza lokuta tozongele mbala nsima ntuka mbala nsima kaka na plateau oyo po ezali na sango bana makoposa mais tolila kokapele bino tozali bapandi sango toyebi ke baremarke ezali koya ndenge na ndenge totulakanga mituna na biso po tozali na mesiko ya ndenge na biso bopesaka biso couleur te parce que tozalaka na couleur politique te tozali netre tant tokoyamba bato ya FCC tokotuna mituna esengeli na bango tokoyamba bato ya IDPS tokotuna mituna oyo esengeli na bango ya solo démocratie yango wana mama en tout cas na bacommentaire na bino botenela biso regarde tokosaka mosala na biso malamu boyambaka mpe biso bakabiliste bokendaka mingi mpaka IDPS bokendaka mingi ngai nakokima te ngai oyo na ye lelo nalobi ngai kabiliste na kodefendre Kabila jusqu'à la fin du temps nazali mama ngai oyo na ye mituna nyonso kotuna ngai na koyanola yango merci beaucoup ndeko Claude Molicho merci vraiment là-bas bien on a aussi c'est vrai que le peuple congolais d'ailleurs vraiment les sango makasi pe bato libana boka bosepe makasi ya émission ya mokolo lodie donné maweja merci na yo merci na bato tout balinga biso en tout cas Claude Molicho ngai landimi tozonga na yo lisusu après 2 jours nde topesi bango penza topesi bango kolaki bango rendez-vous wana dans 2 jours tokota na lisusu